On a un problème à maladie. On a un maladie. On a un problème à maladie. La maladie. On a un problème à maladie. On a un maladie. Tu as un problème à innocent. Aigle nde bakangaki te eza pasi mpo kanga aigle ozwa po aigle azalaka likolo ya banyama nyonso aigle amonaka makambo ekoya ata mosusu après 10 ans après 5 ans aigle omona yango déjà yango moni na oserefere na bato nyonso ntango babengaka fali aigle eza blage te bato nyonso to batalaka tv bato batala tv bayebi filme moto ande babengaka la dar l'invisible azalaki na aigle na ye donc avaya akoma atindaka déjà aigle aki atali alitanga koya atali kaka aigle na miso bamoni déjà makambo koya après 10 ans après 5 ans ouais aigle eza nyama moko ya blage te pozwa ye folia bien fali lelo koma atala te sengela pamba lobi omona bachinois babimisa yango eza normal ofala alataki wana oyebi prix nango eza na saki moko alataka na luketo awa bon siko oyo le papa eza cher c'est qu'il y a ketch bene leki su ya lipapa te wana lufu wana ifo batuna giboropolo wana lufu wana lufu wana biloko ya bachinois bazalaka so efale alati bango babimisa ale nde na oyebi so Voilà, bonjour monde entier, bonjour partout dans le monde. C'est Babalinga. Laetitia Kouya, la métisse noire. Bon, s'abonner massivement à Lobinushka TV, Makamongo, qui chasse l'équipe partout, pardon, on dit Mélangaï. Bana tout à Londres, ba fan de à Londres et à France. Qui ne penako et les qui n'ont partout, n'a confirmé qui chasse les gens sur Elengi Makas, n'a pas actualité Makas. Bon, s'abonner massivement à Nushka TV. Bon, consommer ma publicité et ça, biso bien Makas. Donc, ça, penons mon publicité dans les canaux. Au cliquer mission publicité dans les canaux, consommer les bisous en outil dans souka et ça bisou jar et c'est spécialité ça couilla bon to baby bandal c'est Paris bana Paris boza pied bandal c'est Paris par de quoi le souka bandal na kutana pig vient nga ke vie pig vient na kati to betani masolo pina ne mo bien ma kati balobi ya F victime Gauthier Bilele garçon de disque Gauthier Bilele donc on va dire Gauthier Bilele bana tout ya bandal ya France il y a Paris on y a tout bolingara F victime déjà ton nom va Gauthier Bilele qui a un colossap mikolo to zazaka na ye mayele kado nyonso koleka na gauche droite Gauthier azali donc ye pena ko atikeli ne pona bongo Gauthier Bilele bonjour Kouya na mode ya ben déjà canon Dieu fait grâce Gauthier Bilele boni basanga mouvement na bino to tikala ki à moi 2-3 personnes les cadres. Ouais, mouvement pepele ba tout ba tikala ki baza poser toi calme biso nyonso tunde to na kisasa ko bandana ngai tina ba maiko ba ping pong do ba tout ala biso calme quoi mais aussi déjà moi ba programme de ya orchestre ouais voyager qui déjà boza na ba programme déjà jour ekoya ba se prépare kozonga ou baza na kuna si tout va bien sauf imprévu mois prochain mouvement eko regagner déjà Kinshasa quoi donc ba tout bazonga. Ouais, il faut que bango tous. Ok, c'est le plus stable. Bango va voyager déjà. Batika basa ni musala na bango de la musique. Mais tu vois que c'est comme si Kabou ya senga tête sikala na. Bon, wana yom doye bisanga mais ba français ba ça reste à vérifier, il faut vérifier. OK, merci beaucoup. Gauthier Bilele à propos ya générique il y a Fally Ipupa. Comment est-ce que ba fan ba yambiongo ils ont consommé comment? Bon, yo za mutu immédiate, yo mozo mona nde générique ekende générique zo kende kitoko générique soin générique solo clip à poto. Talara clip à poto, ba clip à sasa te, ba sala ngona na nzanza, ba sala ngona soyo te. Clip à poto générique bien mais na zo continuer toujours ko ebisaka ke. Ba consommateur nyonso sa bonne musique, bo continuer toujours à consommer générique wana quoi. C'est bon. Hein? OK, merci beaucoup clip à poto, ba lobi ya salami na manzanza te bonina. Différence non peut clip ça mon apoto avec clip ça qui ça mais nous tout ça clip bon oui nous sur ba clip mais différence c'est ça pour tous ça ba matériel un peu moins différent moi na Kinshasa tous ça la moins difficulté ba matos pour ozo ba matos ça bien faut bimisa moi bon mo rebelle mais na poto que la place au ba lamba déjà ba matos wana moi facilité ça par rapport à wana ouais par rapport à ba image tout voilà merci beaucoup Gauthier Bilele tout le monde qui clip générique qui a Fally Ipupa. Oh bon oiti ezo betara mikolo oyo ya Fabrice Maestro ezo beta meto moni pe su clip mo so biba mikolo oyo ya innocent balobi d'ailleurs so déjà tala ko na tala biloko ala tan mais ça clip ton ba biloko on peut générer te mais na zone non temps tala on peut-être na ozo temps tala on maintenant on a talent
Mais quand même, nzembo po yoki. Na yoki te na yoka ndeni na tali yango te na yoka nzembo. Ça prend mato, il peut nzembo beta partout baba ko des. Te na yoki yango te kasi loko ezo beta te seke na yoki yango te so banda ko beta na nga na yoka yango. Na yoki yango te seke beta. On a problème là. Nga na koza na problème ya maladie ndeni. Nga za na maladie te na koza na problème ya maladie. La maladie. Bonga mna nga nzoto makasi boye pena na koza problème na maladie. Na tu na soza na maladie te soza problème na innocent. Suka ande chance ya kotala ngo te et puis na yoki na nga te bref oui. Mais parmi les meilleurs clips, ça peut meilleur clip en tout cas beti bien. Ata yo la nite biso to la na ligne na part on peut ça ta félicitations to ba courage. Wana yo mto yebisa nga ya nga tali ngo te ba apprécier loko o tali o moni nga na moni ngo te na wa. Mais na moni na clip ngana nze so mtu bakzi chaku aigle bakangele ba kangie na ba cage beto moni chaku mbe bato bazo benga ngo aigle. Batie pena na cage bakangele pena na epite soli koloba nini ya bioza mwa muto mayele soko olimboela biso. Yango na biso ke na tali yango te mwana eza na facilité ko limbola ngo ezate. Mais nga o na yebika ka aigle nde bakangaka te za passe po kanga aigle ozwe wepo aigle za likolo ya banyama nyonso aigle mona mambo eko ya tamso après 10 ans après 5 ans aigle mona ngo déjà yango moni na se référer na batu nyonso tant ba benga fali aigle za blague te batu nyonso to batala ka TV batala TV ba bi film moto ando benga kala dans l'invisible azaki na aigle na edo avaya ko matinda déjà aigle ka tali alitanga roya atali ka aigle la misu ba moni déjà makambo roya après 10 ans après 5 ans ouais aigle za na mamoka blague te pose aye folia bien. Mais biso mto la ni clip c'est comme si makambo belé fali pour passer la sala qui tout le monde peut pas innocent dès il papa o fali pour pas la te mais innocent beton ya catch na ngo bon yango na oyebisa OK moni fali aza star oyo ke lelo armand pesa biso d'exemple belé fali lelo roma atala te sengla pamba lobe o mona ba chinois ba bimisa eza normal o fala la taki wana bi prix nango eza na saki mo la ta na luketo bon siko oya takene li papa so il papa eza cher c'est qu'il y a catch bene le ki so ya li papa te wana lufu wana go batuna giboro polo wana lufu wana lufu wana biloko ba chinois bazara so fala la ti bango ba bimisa le nde na yebiso fala ko malelo mutu moko boyeke atala ti single atala ti chante apambo komona ngo kaka boye bato tu bakomolata ngo mpona nini nakomi lelo star oyo ke akomolatisa paka ya congo maafrike mobimba da tokoma kolata lokwa afali fala alata ye boye ifona classe eza déjà bien so bato baolanda nde fala alataka ntuka mpona ngai na omonaka eza déjà mwa pas eza évolution F victime ezokoma na barankini trop c'est comme si tomona bino na batafere gola bopotani lelo ezokoma suna innocent mais innocent azalaki motu oyo azalaki proche na bino nde ges mawete aza proche na bino na minute oyo mais comment est-ce que kosamaka na minute boye ebaluka epui etikala bongo ndenge etikala lelo bon nga pena mambo wana yebi te nga pena na dépendara na fali nga nayebi kaka ndenge F victime to baotala F victime baomona fali pour pas handicap la merveille bato mosusu wana nayebi na nga bango ebi bango te mbe oleka po finga bango kofinga neti nani olekaki ya mpona makambo afere gola ofingaki fo na bacharlie presse afingaki te nalobaki ke nalataka nde fere te mpo eza bagriffe akala eza injure te elo eza lokwa kuya oliaka malembo efinga te gote naliaka nanga malemba te est ce que eza injure te ofinga charlie presse mais charlie presse nafingaki ye te narépondaki ye kaka ndeke aza journaliste ya moke na éclaircir nde yeke aza journaliste ya mokie aza journaliste moko boye donc chaîne oyo asalaka elekaka même mpa na décodeur asoki kaka na tnt ere moko so ye mopepepe yo mona chaîne yango ekati nango bakomi aucune signal toza ndenge moko te na éclaircir ye na rappele mutabanda mosala kala epuis na ndenge mpe age akoza peut-être mosu mpe vie na yo mais ozodenigre mosala na ye yazala vie na ngai yatikelanga mabele ya kozala vie na ngai te impossible yoyebi age na ngai. Pourquoi je suis qu'on disait que yo au répondre bon on a problème ni faut na répondre bon pour ba propos o ya do tenir propos na mokonzo anga yo moni mwana moko te azai mwana moko tata papa na za liboma o te mana balabala ofinga papa ne liboma mwana moko ta ko acceptango ba propos tenir o azolo ba pona père na ngai yango wana zo déranger nga na za na droit ko répondre ouais Dieu bio dépendra car on a fallu pour ramuso ko tarate o tala na yote donc quand on dépend de fallu pour pas donc ozana na pona ko finga pe mutu a ko tu a ko chrétien fallu ko finga ko c'est trop dire po ye mona nous fallait za muta ko finga te
comprendre fali mona za c'est comme si mtatinda bino abata mane na cc moni ba makambe belé auto salara o na roleka la TV tamsu na fingi mutu mo be na lobi mo boya to zwela ngo ba problème makasi po ye mona za muta makambo wana te ndeni yoko koma na makambo wana ba auto salara o ya moni so na sala be misala loba ke sana ngage que moi pour tellement que fali aboyane makambo ba polémique aboyane ba ata bazo finga ya vandi do biso siko moni na koloba ndeni ba charge wana ezoyelaka nde biso donc ya boyi na kipene te mais ben jire wana ben silto wana biso tozokoka kosupporte yango te carrément il faut na fâché na répondre yo voilà. Voilà, merci. Est-ce que c'est déjà aux appétents au bêta tout côté innocent répétaka na batu na epe ok te ke goti bile yobi ke azalaka pe petit na bino au bêta pe moi tout de choses attendre kuya yobi ke depuis na yo tangela ba komba batu fort to ko beta maso na biso F8 te na banya maso na bino to ko tapika pa ba voisin mais c'est impossible bino waza batarando te ezana impossible na ko lukanet nini ya beta ba chanson pour enfants. Eza ba chanson pour enfants dans nzembo bana banzembo esalare bana mike ba beta yango na ba festival na ba journée culturelle biso beta ka musique rumba congolais to beta ka R&B to beta ka ba world parce qu'on a kendo na royoka nini oyo na yoka te mais kana banzembo nende solobi banzembo nende ko bana mike na yango pezo matisa lisusu kasi yango wana café de dos pas matara na ba chanson pour enfants tango embaka tala mwana yo lokoso et matisa ka epe c'est normal okopesa quand même na papa ayena guess ma wete na travail na okopesa félicitation normalement nde na vandi pena boekuya naza na temps ya ko motiver mutu te ya ko encourager mutu te nga na otalaka nde vie na nga fali nde makambo c'est tout. Merci beaucoup, Côté Bilele. Pour notre programme, c'est un qui est sur le terrain. Organisation, ça comment? Bon, moni bate belé bazo zela to pesa bango ba briefing po baluka ba tshela biso ba calme ezana ras na kati donc tango ba royande ba o abiso ba komona nde to ko annoncer arriver à mouvement quoi mais jusqu'à présent to na yo une prise de définition il faut to bomba non to bombi non. Est-ce que vous l'avez depuis ba danser so batikala ki a baza tout normal? Na yebiso que F victime est entreprise. F victime est entreprise. C'est orchestre le plus stable. Donc deux ans, bango tout au batika la qui bazan la Kinshasa awada. Attends mutu morote ba awolonga neta kende netu wa orchestre la bango déjà voyage à belé bon. Soit longo ya kende wa kendo ako koto orchestre moko boy ba matara avion te camion so ba baluki na ravin. C'est pas bien. Bango tout baza pepele ba chanteur, tout ba danseuse, tout ba bureau, tout kitoko. Sauf quand il a profité sur ça ba condoléances na venanga opéra crocodilasso. A autant que perdre temps na quoi. C'est bon. Merci beaucoup. Na monsieur ce que na kini a yebisanga na ba temps oyo bato ba beti banze mona bango ba générique, bato biso ba sali ba acoustique na bango ninga biso bazo continuer toujours kosala acoustique na bango acoustique. Est-ce que ça na acoustique nini o pena yo so yoki na papa o ebima wana ozo pesa ba félicitations na ba. Oui, na ba acoustique mi balé on a vu chance à Rolandango acoustique à liboso za ya massa na ngai produire par tête tendai massa na nga Ansilozolo na pesa ba mbote na ya interpréter préféré massa na nga Ansilozolo acoustique na o savana landaga on produit par tête tendai et puis acoustique mi balé na o sepela na ngoma kazi acoustique brutal ya vena nga Sankara de Kunta des fois te ba vrai acoustique na landi yango on a que idéologie peut faire go la pesa bien banda beta acoustique ezo sila te zo continuer kaka lo nzembo acoustique biso mto bandango bango ba sala ba acoustique mixé na kata salon biso beta acoustique na TV5 Monde bat ba yebi TV5 Monde en direct fallait bando beta na guitare bando beta mbonda ayembi donc wana za ba biloko biso sito le kato beta c'est comme si bino po zaki na idée osala yo beta soit acoustique mais botali ka peut-être ko so pavé bino hein soka acoustique mdalanga beta ngo ezangati yo beta acoustique gote chante fallait est-ce que to leka ba biloko wana biso beta ba acoustique ba TV5 Monde ntse ba Hollanda yo ya teka acoustique mo na salon mon son on dirait terrain basket ba mixant un peu makele le salon mukeme makele kitoko stade non la temps na te biso acoustique na biso beta la TV5 batu tout ba yebi batu balinga bonne musique ba mona TV5 Monde en direct fala yembi abeti guitare abeti mbonda abeti o nyonso o relaxi yango na ebisaki batu ke fala za musicien te ba oyo to tangela nga kombo na baza ba musicien fali c'est un artiste fala za artiste donc
a différent na ba musicien donc les artistes ça ensemble dans makabutu voilà mais mon pene puis à propos pene ya rumba vraiment congolaise ndenge ozoloba ki acoustique ebetami na ba norme wana te toyebi qu'il y a des choses okosa biso nde pena ba chanson pene ya rumba oyebi ke faire egola pena za meilleur bon nga pena ndenge na vandi boye côté ba chanson ba rumba pena muta epata ngaka ye wana fali ba rumba ya solo pena ko vandi pena bozo ka rumba le roi beliani o vandi pena bozo ko nde ba flyer o vandi bozo ko nde ba cri d'alarme o vandi pena bozo ka ba one love olali pena bolali bozo ka ba niokales à part fali parce que quand on a 3 musiciens au peut beta rumba qui toko makasi to mona tangaka yo oui bien non ya bon à part fali pupa mutuna sepela pena po wana kuta ato sepeli na été nzamba ko pinir yo patron de la musique congolaise à Gbada marché central Koffi Olomide et la génération ka wana to kinde fali fabrika se faire egola robino to na chez non non bunda pe bien maestro ça va maestro na linga nzembo mo abetu wana be mindele ba eshua nzembo wana peza bien voilà apa maestro robino ouais robino mundibu pe robino la linga mudilu asomi motuka po bayeba ye loboko kaka boye po na mu porter po bayeba kolobo voilà ça va faire egola te wala nde na yoka ngo te faire bana musique barumba ne yoyoka te wala pa mama toy bon normalement c'est tout ça vraiment on dans la problème maman écoute ce na banzembo na ezo beta baba ta jaloux toi bata jaloux tu vieux jaloux je va aimer longo yo jamais vieux jaloux déjà yango ne sala que succès si là pour moi nous respecter papa notre wa sala yo yango zo mon album ezo si là bo bino respecter papa bino deux fois te o ka te papa cauchemar na biso papa ko ye moka le kana te va azo encourager moi na zo komisa mwana bela banzembo obiso zaki bana to ke ba classe faire egola ko banana maison mère faire azo yemba ba papa mikolo bavandi bazo yoka ti lelo faire azo beta rumba ba papa bavandi bazo yoka kana ba jeune yo boya lelo faire na boye te pope liboso na ndima ki ete est-ce que ngana mpsa ko kaza député ou bien sénateur na boye te na lobby ka ndenge na yoka kana nga musique na yete c'est tout to bani ya terrasse we batie faire ebe yo yoka awa ko dépend na mo ko na zaka mo na yo vana na terrasse na yo boye musique wane bando beta na telemi na nga na ke oyebi nga ozala ni na problème na ye ozala la problème na yete ezabi ma musique muso dérangeaka matoi c'est pas bien patron de la rumba congolaise patron de la rumba congolaise ezaye yo yebi bato betaka ba rumba te na mboko ya et puis na pesi mbote na le roi de la forêt Igwe lelo place batie mbonga nje babi gote bilele to wana beso to meme na orchestre moko boye olonga FVT yo boya na minute nazo soulever point moko boye ve nanga za na ve nanga El Zapatero fiston coloqué na ser nanga ana maitidi na masa nanga moko boye journaliste pe ka okoye ba ekombo na ye super mec junior ndao ayebisa oye uti ko lekela ngai bazo ndima ku tegezanga mais bon eza déjà accueilli et l'autre moto diana lingaka moto diana mesane na choite quoi olinga moto mesane moto gocho bana to ebona via makola ta ketcha pa mana moto zala na ngote mais ça normal les attentes balobi na français chaque chose a son temps mais il y a corruption d'été po moto ayela inga Nissan March wana na mbongo na zwela ndako ezaka ke so na zwango na atinda na finga na ngaka afali ya moina boya ki nanga na vana nga donc il faut kemba au moins na kemba na ngake na zwelo ko mobe ekotinda nga na liwa to rape nzena bige mo na zakando ya fali ouais Abigail pour la saluer la plus belle juste pesa mo na komboka pona flatter ka toujours même pas ko flatter même pas c'est ko flatter fali de nga mo de lande na zarabo so na bengi na sengi na zora na flatter poil na monika ke ba bien fait ba bien fait balobani na français le bien fait n'a jamais été perdu ba bien fait wana na mona longa na repesa fali te fali déjà yo yebi patron zora mndoyi c'est yambi balé c'est liboso azana ipupa c'est yambi balé ozata aigle te yami balé nazo créer kombo wana ezalaka na bakombo ba malgache mais il faut botama nanu so abotami boyebaka kombo na pressé. Ok, merci beaucoup. Nous on va à FVT, mais là on est au regret tout ça là ko passe. Na regretara ba o balongwa pa fali ndenge fali asala bango ndenge lelo ba mo leka ko loba n'importe quoi pour na kombo na esala nga passe makasi.
Ouais. malgré tout balekambe bauta pa fali me babima mpe makasi te nde fa bukasi abimisa bana baosala bakombo biso okobima ndenge nini oza respecte yo mo ndenge fa bokasi abimisa bana me na baTV na bachaîne nyonso baoreconnaitre baosenge bamerci yo olongwe na ndako olongwe okembaka moko kofinga na bato balingaki yo na bato balingaka moto wana omona teke okoévolue te eza lokola ozomanke parent papa abota yo mpo na papa moninga na bana oni to balunga mwana mni pena pena sala opasi mo pena ti lelo obeka ye na olimbisa te equaliser ya solo ouais a déborda te mais niveau ya privilège oyo bapesa ye niveau ya bolingo amour oyo bapesaka ye azalaki moto alekaka na tv te aloba ba n'importe quoi voilà bon vérité neti ya nini yo oloba vérité outa kotravaille na kese moko boye na yolo excusez story international epa papi chimanga leader nokuta ayebana te mais oya na f victime oyebani koleka na leader oyo asala yo wana vérité te ben non ezaka ndeke nzambe nga mpo na nga mpe nanga nasengelaka moto soki asali moto mabe nga nasengelaka liwa azalaka te amonanaka te soko presque na suka émission kotie bilele eza na bamusicien nini oyo omonaki basala fali mabe yo ndenge eza nde kolekaka te yo na bango kanzane equaliser na alvarito ya génération sikoyo yaye fali baza mpe na basuccès bon baza na basuccès bagénération nayebaka te baza na basuccès apart ye namona moto asuccès te bazanga succès bango bazanga succès eza lokola basoleil eza lokola oyo mosusu nani o base ebele bango bazanga succès bango bavandelaka komba fali lokola basoleil lokola basele yo bazanga succès banani susu wana oza mpena conche bato bazanga basuccès donc baotika baza na succès baa na moto makasi lokola nde mwana bino te baoyo baza na succès te baoyo balingaka mosala ya moninga mpo lobi mpe misala na bango ezala bien lokola ve na ngai oyo napesa mbote yale modogo wa barambwa napesi mbote na ve na nga sommet de sommet montagna kamenga ça va. Voilà, merci beaucoup babi Renate Samis Motema Pavis Mboma tangia biso 4 leaders oyo baa na moto mikolo baza pe omata mwa makasi baopesa makambo RDC peso sepela agbada marché central Koffi Olomide Fally Ipupa du Cap la Merveille Igwe de la Forêt c'est ça nani soit un succès Fally Ipupa Innocent bato bana succès biko baopesa elengi monde entier mobimba tokobenga 3D perso totie micro baladere te bondima mpe bato bondima bato Fally Ipupa oui Innocent oui tokie na génération na bango na wana za ya yo Koffi Olomide Fally Ipupa Koffi Olanda ve na biso agbada te loko ala beti mikolo bado wana succès te bado Koffi Olomide masana ngai maestro Fabregas abeti mpe ça va akangi mboka nani susu natangi ta Robino Mundips la danse de provocation Mundips ça va 4 koki mutu mabe ezaka bato bango baleso otangi deya Fally fo otala deya Innocent boye mpo aza bango bali na world mutu mabe ezaka ndeni oyo osala te non alobaka nde vérité mais semble pena gotie bile ezonga pena kiyeta asu clip ya Innocent na consommer on ebi kiya osepe na makasi abesi vraiment na sipe ko pese félicitations te na temps wana te mais na temps wana te mais soki azoévolue azobeta mpo aza ministère congolais akende na atambola mpo na fierté ya mboka na biso mais kotala ye vraiment non na temps te bafani baretenir bon bafani nanga baretenir oyo amoni ke makambo na lobi esepelisi ye te na mutu azalaka parfait aza te mutu aza na bacapacité nyonso mpe aza te mutu aza na badéfaut mpe azali mutu azangaka défaut te pardon et puis batutu oyo balingaka Gauthier Bilele numéro nanga eza 200 plus 243 82 18 350 66 plus 243
82 18 350 66. Quant à moi, on remercie Batunia Soko Bandambala, Nabandina, nous n'avons continué à errer, Mago Fali, pour pas handicap la merveille, aigle, Lolika, Lolembe Sombo. Puis na Pessimbo, na maman Yabana, maman Nana Ketchup, maman Yabana Belé. Puis na Pessimbo, na Fergani la merveille, Paris. Pessimbo, na 100% parisien, Edi Mokekola, Paris. Pessimbo, na Alpha Mort Flipper, Paris. Pessimbo, na Chico Kelly, Bonnie Liston. Velanga Evenjoli le bouclier, Gauthier Bilele ye okande to sola ina wabunda kaka. Cyprien Nzolo gagné bango, malembe nzamba kosunga, ba courage ka ebele ba motivation ebele. Puis na Pessimbote na venanga assassin du film Richard Poitiers na Finlande. Pessimbote na Marco Zefondo na Londres. Pessimbote na batu tout obalinga Gauthier Bilele na Pessimbote na Jerry Yangunumina. Na Pessimbote na Jerry Yangunumina. Pessimbote na Pam Singunumina. Na Pessimbote na Obed Yebika Baz. Na Pessimbote na Moïse Ngunumina. Et puis tout obalinga Gauthier Bilele ya Roger Mvunda. Le seul qui me reste est trop d'avance. Moté maman mami okita. Et puis Congolais nous sera linga Gauthier Bilele Fifi Wechi Nene Wechi donc Gauthier Zawa kitoko quoi. Merci. Merci beaucoup Gauthier Bilele, merci beaucoup Madame tout ya F victime. Merci beaucoup Renette Miss Motema Pavis Mboma à Maradona, balobi Maradona Miss Motema Nanouche na bosani nanga oui excusez nga na émission na peut-être rezoa sous numéro na bien pour nous boire à vie na biso wana. À la prochaine, bye.